donc c'est que si on a un bon côté bolingo ça me mais maman tambola na bolingo maman tambola na bolingo tambola na bolingo oza eloko te baloti lobi bien lidela non donc il va dans mon bal bolingo tambola na mbo opesi bolingo mongo ya bisbani na oliani soki mongo eza te na kosomba lipapa te na kosombela pa te na kosomba suse te na kosomba sukiloti te naotyaka belo ndeni lelo mpo yoke kolinga mwasi libanda so moni atie kabelo so moni nga na suki ya maboko oboyanga ezalaka te donc yo bopréféraka ozwi mwasi oyo ofandi ne na ntango ya pasi bana komi na disengo seke fona change mwasi c'est ça natonga pasi wana bandeke kotriche bandeke kolobanga misu baparole moko bandosala nga bien même si ebongo soki atrichali mara omoni mobali so na ndako wana mbongo te oyende bakoma songa banaye ozonga lobi na ntongo après 2 jours akoma omonaka 19 eyo na soya mara eloko basi oyo bakomponaka te ezani wana akomi mutu malamu basi oyo eloko eza bango ezaka kozanga patience eza basi oyo baza andima bakanga suki ya maboko ayebike nzambe akosala mobali nanga un jour mama na biso na ntango akala ntango biso ezala lisu te nanango C'est moi votre aide de servante, elle m'a de la presse. Moi, ça m'a kické belé entre Mali, la presse. Toujours naviguer, na où jamais pas d'émission là, ça que na bisabalani na biso so que toza bongo na commune ya Kasavu donc ya biso podcast kitaki na mabele ya Kasavu. L'espace qui toko vraiment bisika to fait tomber la moi bien vraiment espace la source chez maman Yvette Kabuya. Babi vraiment babi maramboza qui toko parce que l'espace tous les alara so yombe la moi jumoto le roi des gens fanda qui choisa te au melara quand on est dans le bar vraiment nous na sujet na biso kaka ya mabala na bandi bande mozaki bana na séance peut bandaki na première partie deuxième troisième si le doit na quatrième partie on mona yambaki vraiment bande ko na to zala na bango mupandi wana za bongo na nushka pasa abwe na zana balobi Cynthia Mampuya vraiment on va se présenter les sous menga na pesa ma briefing pour ça la bien mupandi na za bongo na James donc vraiment to se pelekto za la vraiment sous le lopoto mekempe ko décortiquer si je na biso to za mama bala donc nebike Montréal vraiment Josué Mbungu na sima caméra babi yonde aussi mramam na podcast et ça fongola déjà plateau nanga na zala bande ko pesa biso pena moi tanto mekempe ko décortiquer si je to za lango 4e partie ya mabala donc na pesa bande ko bambote ça la vraiment bien donc na bandi pa maman Nouchka mbote bonne santé. Oui, de la prince, moi c'est mon poussé. Ça va. Ngoluka calcul ensemble. Toujours dans les bons. OK, n'est pas de on a biso mususu Cynthia Mbote Elmara. Neni ba Saoudi. Nangolo Nzambe ça va. En tout cas kitoko n'est pas de on a biso mobali. Moi mbali contre Baba Simba Ezeko Inda Papa Boni. Ouais, bien Elmara. Amoni autre chombo. La courte jambe. Vraiment. Moi aussi. Aïe. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes vraiment ni dans le baka bo like moi commentaire, moi partage, on ça va toujours donc Toro banda boy. Moi makele ezala, moi ching et ça là vraiment bien parce que toza na table bisonyo. Tout ça non. Kolo sera voilà, comme la non. En tout cas, boy ezala vraiment. Moi vraiment na robanda boy, moi makele o salama. Nazamo elo mo ko fonga biso avant que to kota suna mozino ndenge zala kaka moi lisolo moi mukeza awa parce que l'autre za pena beaucoup plus to fandi mingi na ba réseaux sociaux fi moi ando vivre na mobile na ndenge zala kaka zo vivre en bas na yeba kemba peka na baninga ba kitcha mais ba massa ba c'était faux moi c'est moi Facebook moi Instagram moi TikTok moi bilo wana ba fongole idéologie o yazaki pena ba idée wana te a compris que c'est les réseaux sociaux quand ndenge zalara ayozo moi Dieu mo bo amikili bana poto ayozo Dieu mo amikili
jo wana pe azotindele balar fille wana pena komeki toro makasi par rapport ndenge azalaki na jo bano vivre na kini eko arrive ke mobali habite nini azafuna kita pena na Kinshasa pe na mabele poto kutana te ba into sala pona mama na biso ka ndenge ezalaka mwana mobali pa ye na Kinshasa mwasi pa ya bien donc azolege penda mwa flat mozaki pembeni na bango ka po bazala penda mo côté moko kaka ndenge ezalaka bakoma pena kosala bolingo nezaka love pene kitoko makasi moi ça bwakisi pena moi jona ya kindo bande kokemba na ye love mobali pasi si ba séjour na ye esenga fa zonga na mikili mobali bisete nezanga funa zonga na mboka na biso nake kobongisa makamposo na komi kuna ye mususu na kosenga ne baloba ni angano na bana te mona bosa ba kosenga lettre akotinda lettre voilà pour bana ye merci lettre les alara azipe moi sina idéologie alampi ne baloba indusa moi na mai pas zongi depuis mon mois boye jomi kili wana zonga la poto numéro le kalisouté moi ça c'est des semaines à soirée été ce qu'on mis ébaté bon attends qui parle na zala raté attends c'est crédit normal pour eux les arènes sont bien en réseau international à soirée pe gâté moi c'est une kubituna c'est comme mbalo aye ngala box na muto na zagire na kid na PC bolingo do sel nyonso basala nyonso moi c'est mbali basala vraiment trop kota na muzindo te parce que bana pe batala rapé moi mission donc moi c'est vraiment ayo mona ki azoka ba malaise ba nini na ki hôpital iboye zemi si on zemi wana la quartier wana déjà ba te bele ba no pexe ya bini ngamba la poto bini ngamba ba réseaux sociaux boye ya no chamu no te o nga pena za sérieux boye nini akobala si ko arrivé que mona moi za zemi ya mobali okutu numéro légal isusu te do bazata na communication moko te donc le roi toza vraiment to repense moi teke zemi wana za nango botalisa ngana na bandiro basi de rombali paza donc à gérer à ngoto longola ngoto sanene obi ke mara mibali ba mabe ba mabe ndeni mibali ba mabe o moninga ni na zabo na kopesa mobali confiance à 100% jamais pone ngana nous pas ça autrement dit nous skrandoki ndi moment jaja nga na pesa mobali confiance négatif quand tu as la biso na ku elma eko simba te oni basi vraiment banda mukili banda moi sika mdaza mabe talaka eva zaka moi si a trompaka ada ngama mne so basi si je no toyoki mobali o bazana na kini a influencer moi sina ko ta réseaux sociaux koko ta réseaux sociaux côté na mobali mususu azumba moi ça nini abwakisi mobali c'est que tu as l'année on besoin ma réseaux sociaux te webi kina lelo ba momi ba faux petit ozana momi webi nga ku makambo mibali epesa nga kande webi nga ba pa fina nga oyeba onga na oloba to yebe lo te onga na oloba mais pas ça papa wana ko sa biso distraction boza tolérer boyo boza tolérer jamais na vivre na yo mwasi mais moi mwasi wana na ba flat batika ba numéro na ba so jomo awuti mikila awuti Angola ba séjourner azana petit mo papa c'est différent ba comme de la presse à lobby histoire ya betia ça différent ndeni différence ya ndeni to ba lingana a négliger mobali no akini mo azu mobali wa réseaux sociaux na poto mobali ngo ayeka ko sa ba séjour na c'est asaka séjour na yo ba séjour na yo non et bon ce soit mobali wala ça dit mobali mabe anda qui veut moi citer alors chaque moi citer sinon moi ça ni vraiment dynastie hein mibalo na yebi baza lokuta lokwa mibala poto non na mona te jamais na konzima mibali te na vie na ngai moko na nukutu na yina mobali na niveau 0 oui na déception moko wana vie na nga moko mama natikala donc stati penza donc cop na suka nango faillite on néglige mobali pose ya poto soit beto mbata na classir yango bien po tokende normal voilà nalinga mobali tokuta na réseaux sociaux tokutani maman je t'aime papa je t'aime
Comme chombo. Ayaka te, aye. To beti pa nzoto na nzoto. Retour. Cop cassé. De vous allez n'y aussi moi c'est un basala. Oui. Après qui mais. Même si chombo bozane na kino obende manaka Non, même pas. Biso basi to za bongoti. Jamais biso basi to koko se comporter mal ti. Mi bali ba na comportement moko bizarre. Baso akuta na mobali non. Ayebi ke soki na préservatif andi bo keka bongo après tonga epano peso malade. Vraiment. Mais comment mobali ba na yebi te na ko ke na kati o maloba te. Choco, na kati o maloba te. Mara. Papa. Tu sais quoi? Problème ezani. Moi bido mibali. Oko linga mwasi. Olingi mwasi lingi na bolingwa solo. Et là, mariage muso ozomona awa parce qu'on est terminé sur le mariage toujours. Voilà, c'est ça. Et là mibali muso ozomona mona mobali alingi mwasi mwana batu. Avant de se fiancer à 10 ans. Sur le temps mona na avant 10 ans, na 10 ans on n'est pas là bango. Ba sombela ke lipa, ba sela ke nyonso. Tant on a réseaux sociaux, azu muntu na ye, o tangwa ye, loblo ngabileka na Wester. Ah, zota moi 200 10 ans on a za rolandela ye msusu azomona azokoma ka et bon on a 10 ans on est ce qu'on a 10 ans na fana na biso na 10 ans papa so le saranga basomela nga lipa na âge nini et bon so leki na 40 ans na la ka chebiso alors tant ko papoto e na ok na ngate na okende babi mbisa ndaka ska ma estola oui ozomona ezabongo na gilelo Elmara, moi mi tourne la question. Donc c'est que si on a un bon côté bolingo, ça mboka na ngate. Mais maman tambola na bolingo. Maman tambola na bolingo. Tambola na bolingo. Ouais, mais côté oza et l'autre côté. Ba l'autre l'autre bien libéla. Pour vivre dans mobile faut avoir na mbongo. Non. Toko vivre na mobali, ana mbongo te. Balobi bolingo tambola na mbongo. C'est ça. Opesi bolingo mbongo ya compagnie. Oui. Na olia nini? Soki mbongo ezate na osomba lipapa te na osomba elamba te na kosomba soutien te na kosomba suki loti te. Oui. Na otia kabelo nde nini? Lelo boyo ke kolinga mwasi libanda. So moni atie kabelo. So moni ngana suki ya maboko oboyanga. Olanda o atie kabelo. C'est que ponga pena tia kabelo. Olanda wa libanda te fo biso nyos to za nani. Na mbongo. Donc mbongo ne mutekata kanyo. Elmara. Ngana oki bande est-ce que bande ko bakotika ngata pe bayo. To ka pe ndo problème te. Na lo babwe. Elmara. Omoni fi na biso. To vivre na ba chéri na bali yote. To zala. Omoni ezabwe. Soki lelo na peso 100 francs. Na peso 100 francs te. Soko la linzala, c'est même pas nous bala linzala. Po ngana peso na peso te ozala pa na bino. Et bon so papa na yazani sune lote. Comment préférer linga baso bazala pa na bango kwa tout ça dépense ta oliana. Mais ebandaka moi ça pa na bango après yo suie. Et banda après moi ça c'est pas na bango bal pas jouer cher le monde peut famille na bo. Na katite ha. Nazana petite sœur na ngai moko propre hein. Azana copine. Donc bazo vivre normalement malgré tout ça pas pauvreté tout ça na biso na vie normale mais on sentit vraiment que oui ana mobile moko aza responsable c'est ça ayebi que moi sinanga alia kana tongo voilà moi sinanga vivraka il faut à la l'aise soki na pesité lobi misune ko beta libanda c'est ça moi sinanga misuna yebeta libanda te il faut na sani na s'occuper na yi c'est que na prendre charge moi sinanga comme il faut soki na suis charge na été lobi alingi sima lobi kuna lingi kuna et comme déjà na kati yote maman Nicole Kopia abisinga lobi nushka omoni ovaina bovandi ba locataire so lokalo ba mo mapango za ba 10 porte wana siko bino so basi ya mabala so moto baninga chaque jour apeli sa mbambo les autres pela mais ouais avec pela ka te ba na delesta ko ki na famille za quitter faut passer chance il y a chaque jour omoni le il y a chaque basa lelo kolo belo mo beto zo normal basi na so lelo eza ko trop ko envier comprendre ngana jona emsuna tanga mais non ozo musala te na sa démarche musala nous aura faut prier nzambe après sa mobile na chance zo musala bien pour lobi venir na biso sala yo zo ba pour na kabelo pour na nini ezapi na basi muso bakanga pe suki ya maboko mobile boza baba na mistete na parole silisa moni beauté naturelle eleki nyonso comprendre ezaba garçon muso ba vivre lelo
azaka na la gomme même sukutu kosomba quelque chose na mon passé ce qu'on a mérité bolingo te pona mais na baza na moi si oyo to sola na ebe to zana e bien mais moi si amoni akokita se penser nzo quand même susu et comme tango nzamba mona ki apambolanga mais yo moni OK pas mobali mususu pas mobali na mususu c'est que nzamba peso bonheur OK pas mobali wana mais so kutela mobali moi ça lui offense moi question on a reposé vraiment par rapport au niveau lobeli moi so bala penda bala na mbongo za ngona ba ba moyen sko et tomber que ça sous les loté donc moi si a on tricher na ye mais dio wana zo kabeli azo na bibilo on na parler na olingo te yo kanano yo kanonga yo yebi pété bilamba pas sombela oso sko yo yeba o gérer les camerounais. Non, j'ai dit comment on dit. Donc, si on y a des gens qui ont banda. Non, si les gars, on a fait cet exemple, mon grand frère Nanga. Grand frère Nanga, n'a pas autant à Congo. Mais grand frère Nanga. Nzoka, place ba foot là ka. Bayer n'a pas banda déranger à Boyaka. Mais Moubali na ye a eu problème de opération. Moi c'est à quel niveau Moubali on a pour un problème d'opération. Abi mana Moubali na pas zo mbongo. A des grands frères dans l'opération. Boé tombé, a joué mais grand frère on a tia zana ba douleur on aussi me sauter. Erreur zéro. Grand frère tu me zémi ndinga de 8 ans to bima sauter. Moi c'est quoi avouer. Mais c'est pour l'opération na yo, ya on a ndimé na bima libanda. Ma grand frère na bisa moi c'est fallait vomir. On tika na kota na sama dole. Mais c'est grave. Voilà. Azengra. Oui. Moi c'est Sungio. Vraiment. Asungio. À tel point. Nous comme la famille on me pas Moubali. Abimina yo. Eza na ba famille oyo basungaka ya na ba famille oyo basungaka te. Zela. Oh Choko Zela. De la prince s'il te plaît pardon. Ngaso ekomenga papa Zela. On a le babiloba loba na pas so ça peut surtout ça la tête. Mamusi osala biso toyebi yango te ona bilobi chapa pamba yaya omoni bino mibali ka nde boza wana bino mibali ka nde boza wana bonyokola na obasi mais biso basi ozala mintema malamu omona mwasi ndenge aza wana soki aza na mobali ana eloko te so mwasi azalaki mobali azalaki na mbongo mwasi mobali azalaki na mbongo bavandi ti mobali akomi na eloko te mwasi asupportaka mobali ebele basupportaka mais la plupart ya mibali ce qu'on est là côté moi ça soutenir les classes à Tanguy université pas comme un PDG de la société Songoloto Pakala moi ça n'a comme Kubuka moi ça n'a comme Kubuka yo isoute on a français non français toi c'est pas toi yo ça dit tok yo kana passion on a bien marana bango ba français moi ça ba gros mot. Oh yo comprendre même pas au moins comment on va mbang ouais mais français on va mbang toi mais na mbongo yo tangisela yi abosa nu abi yo souté oh ce qu'on y a comme ko basi yo ko kutana bona souté na bango wana bango nde basi yo muto otangela ki otangisaki o fitela ki ba classe ba université o laisse mais c'est non landa pour c'est que moi sona na pauvreté na a nyonga ki mobali ona ndimeka ezala bongo te soki nga na kotuna yo papa ezalaka donc bino bopréféraka ozwi mwasi oyo ovandi ne na ntango apasi na komi na disengo seke fona changer mwasi mosusu te biso c'est bon te les hommes sont comme ça tozana tona subisa mais na ntango apasi wana bande ko tricher obande ko lobanga miso ba parole mo be bando sala nga bien même si ebongo soka tricher mara omoni mobali so na ndako wana mbongo te wende bakoma so bana ozonga lobi na ntango après 2 jours akoma mona ka 19 et wana zoya oh moi malamu mara eloko basi o ba comprendre te zani wana zana te wana akomi mutu malamu wana kama tuna eloko ni ezangi na ndako yo babengana ki ona classe ya ça va projet mais prière bon na programme prière on a même pasteur on sa prière na ndako omena makamnyo so exception ezala tina mela na nganza yana basa mabe yana basa mibasa malamu na mibala mabe na mibala malamu moi za reporter zani moi basa lelo ngana zo 10 francs comprendre on peut se 10 francs neti na calcul na ye azana posa 20 francs a préféré à que les places à monto à 20 francs basi nyos touté même si le moko mena vie kana loko mibale e kabola basi nyos touté eza mbongo na mamba mbeto
comprendre omeza basi mususu te na oloba no eza basi mususu nazalaka na ye ngana ozwa mbongo mokie amo préféré que pas jono asala ki ba dépense tant on anda ko mote taka ngana kutana likamo nga na loba mama bakte na banga moi so bo virane bo mona na to sala des jours moi compte tete to mona te na benge neni na poko foto mona abina na poko esimba te ko benga na 17 heures banga to kutana to esimba te fa obenga nga 20 na tuni 20 pour na na programme noté c'est que c'est na je na benga ki avant na nga na kangande air na nga et bon so ateka bana ekas ateka ka ke so ateka fonga na yeba ke asala la place songo lo pakala fonga na yeba place na ateka tout est pour baliete na moi si mo be so ateka ou be asala la place mo be asisa musala fait nga na yeba ngote fona yeba ça dépend de bon yo ça mo benga air comme il faut kanga tout si boza babilo muso eza ou même mubali na pasi andimi o memali ya matembele mukolo ozwa a raisonner ba passe on a parce que on y okolo ebe no za mutu muso afeza eza batu ba pese biloko ba bwakela osoi alie ka pona pasi so yo kasi mukolo ozwa ezala bien parce que soki ba nyokoli yo po peso makasi ya okelo o luka musala voilà yo bi komela bato batanga baza ba licencier ba luka misala ba ozwa te maboyi a décevoir ba titre né a comme sentinelle oyebi eza na basi oyo bafingama na bafamille na bango mpona koboka to pesa exemple mo na koteka na bar na koteka na bar yana mutu mususu ana niveau notement obelo barman et mon peu na mbongo na ngetikala mo 300 francs na somela chimo mais il n'y a pas de son métier. Il n'y a pas de son métier. La place au Yiba, de la presse, la place au Yiba. Babelo Kuba, on yibie. Toute la place où c'est là, on va alors qu'on guima là. Te na Yiba na tena fois na passe nanga. On va na passe au Yiba. Na bazwa nga kopa boulot. Na yeteka na bar. Moto na singa sala. On est pas au bar, on va ça. Il y a $50 wana. Donc yo ni na papa na yo sala na yo te. Na comme no bando servir ba. Mais toi tu es ba client ba okabona. Oui, soki na ko 3 heures. Soki na ko comprendre. Mais pour na salaire à $50. Matsama mafuta rade. Omwe basi. Basi eloko eza bango ezaka kozanga patience. Eza basi o baza andima bakanga suke maboko ayebi ke nzamba osala mobile na un jour ya kana elobe siko mama na biso na tango akanta na biso za lisu te na tango basi jamais ko ko kala za basi te ezala mibali oyo bango ba vivre biso to ko kilelo lezo bomba bino kilelo lezo bomba bino donc yo ninga no sala na hote osala na to ni mona bato bonse na ndako noka pamba non ça va demanche o sa suwa oliani on va pas la bino o yaki mwasi pona so monu ke na bongo te vanda na vanda so biloko no kanga liboke fandi sa baninga biso pasi na pas biso basi yo sala mbongo te koma oza bolingo na mobile mobile asala ata na mbongo te aza chaste et bon so ça ni moi ça on a posa lia ana mobile basi mobile ne posa na intelligence asal pe grâce mobile na zu musala po ayebi ke ça venir na ba sikoto moi ça na ça grâce à musala oh choko c'est là on lever le moi bien na nenga na biso très efficace on aura choco a mon avec hier a tika ko aider mobile te yoka oh c'est la sunge choco tika na yo madame oui non sunga te est-ce que mutu mo déjà a foutu moi le foot mo par na sona nte nayebi te soki place wana lobaka nzambe apesa punition to ekozali eza nango punition te yaka ana sana aza D6 aza D6 mais atangisi mwasi ti mwasi akomi licenciaire mais mwasi ana bike garçon aza biso pesa pe na basi oyo batangisi mibali balobi ke mosaza nifo na nga te toyebi ebele baza ebele nga aza na bango kasi eza vice versa seke tika totika kokondane mibali totika kokondane mais mwasi mutu asala mabe représenter la mineza F asala mabe a distrait Adam mais kasi po ozala bazoba bozala amour ezala ya mwasi exemple papa po balongolo bilamba nga bayebisinga nga azala nanu te tosisa sujet nga bayebisinga 1 + 1 égale 10
alenga pe kizengi na bi 1+1 égale à 10 c'est na kizengi tango ada efa yaka na mbume pa dada boya raté poani accepter que accepter walinga ki yango basi bo ba fleur bilo mbale boza bazoba tango mengi mwasi lo on comme sanga aboya raté poani ali yango poani nefso lo momwe basi oh bon biso mibali to sala pa bo kokate ko finga parce que je parce que mabe pona basi no so poani ke mobali nanga na aider bo so mona o grave o cha déjà intérêt mo benzo ko moni mwasi faut za patient eza bo biso mibali to sa pe mo to ta petso na ka difficulté aidenga te moni mobali muteba mo so obala moi c'est ba mobala obala été na ko aider so ki o ko s'il te plaît so ki yo aider na ko aider so ki yo ngana bala yo c'est ça la parcours na biso nereki mais basi ba oyi bango te oko aider nga lelo mara o mebilanga café e umelaka mettons café bimaka to sepe zabi na makasa o sa bilanga ngo mais yo zona na la café wala na kane yo lo ni to ke bukani ya pota ni bumwa bilanga café so lo bana sala ka 20/20 soko koka batala Simba Congo la plupart ba mibali na biso bakomi vraiment ba paresse basi problème ezali mwe basi balingana ba via koteka ba manœuvre bateka ba manœuvre Joana sana 100 francs parce que yo c'est pour na moni ya respecta moi standa kunete kuna na sala be point ndi pour 100 francs na neni emso monga na kota be mara bebe na makoki na nga to suma te bi papa 7000 francs lata maman mobile mo camarade ne mo be oli papa na basumela ke 12000 francs atali ka différence à 5000 francs na a enfier yo sombeli mais biso pasi to abato ba posa yo kutoke musika mama na mibali nga na yebi couple mo na yebi couple moko na mbudi na Seaport couple wana mobali asala wenje moko wenje asala ta niveau aibi prix nyonso akenda asombi ndunda asombi likayabu asombi tu ayena moi ça bela te moi ça en forme toke na point non ça la nani azala chef ya toke na point madame toke na point chef de la famille c'est papa moi j'ai vu ça même da dirigeant cuisine za moi c'est mon bana mwasi na ndako nazana mwasi na ndako ngamba bala ko sala nga wenje o lamba yo moko c'est na pesi mbongo agesa wenze moni wenze ne ezala ka mbongo ekokite mais somba yo moko s'il te plaît yoka mbongo ekokite omeka mbongo wana na pesaka même so moninga songa ke sala wenze na sala mwe mbongo wana na Kishasa na Congo lelo na Kishasa wona zaki akala o to ya lelo je te dis frère moi ti na oloba bwe na mwasi abimena ndako na nga parce que na komo oloba ne vérité c'est comme on yo ce mutane eloko ta olala nzala capacité na ngeza 10000 francs so ke ze eloko wana ngosoma eloko wana ngosoma 7000 okuti ngo 8000 bakitsa ta muke baso osomba 7000 wana na babilo muso ekoka mais ça c'est mou les angaki makala ezalaki na biko kisela sasi mara netoke na wenze tocha poisson ba oteka ngo 5000 o ba oteka ngo 4000 o ba oteka ngo 3000 c'est ba koki na nga eza 3000 osani na osomba 3000 ata to kabolita ndambo isifika ka pongiza to la ngala za na conception mona mutu nzala ya jour moko ebomaka te comprendre ndengo sala basi ometi bakenda wana ometi tokenda na chambre fois na vivre frère bato basomba 1 quart bazalaka bato basomba demi kilo bazalaka bato pe basomba kilo bazalaka donc soki ezalaki tosomba 1 kilo mbongo 1 kilo ekoki te ekoma nango mpe nakosomba nango mpe demi na 1 quart isifika tosala nito mais comme isko nini na boutique wana na defaki sembo mama na defaki makala emsunga nde na tambola ebwe mobimba nange zeka mwa ntina zongi bwe na zongi le lote na biki na tika ki moto banga ekoma bena yebwe futa nyo ngaza vie na ngamo bwe moi salambi biloko excès des ailes comprendre alambi pe do mo thermos mo betike na fufu biloko etikale tant vient que le boulot amoni madame pour moi lelo to sa ba sentiment tetanga na ndoli ya fufu la tina kala
vie ya bamambo ya conjoncture nakoma mpe boye naliaki te na butu chauffele mais yo leno fufola la parce que yo ndenge oza bongo comme olingi économie nayebi te soki ozala ministre mais soki ovie nanga nesama ndeni amoi pena madame na ye azwi biloko wana na fufu bachauffe na bana basani balie na ntongo mazomona pokwa baosenga 3000 fois mapa donc yo lambaki excès de zèle po bolia osu na ntongo mais au défile sous mapa oh mais c'est normal bon ça va bien moi sinon paye té lemba biloko a deux jours ke pe na buto fongoli po kengeli tikaliko bazali eza na libala c'est comportable et la pese mbongo baki 2 jours au ba 2 jours c'est que ton le bina ki ton tozara be tu mets to pesa mbongo bébé lamba biloko pour na jour eza lamba biloko pour na 2 jours netinga nde bakolisanga bokola mélange jamais ka sauce soit soupe boka na lia olobi bien nde na mbongo ozosalaka zeyana na zeyana na kati yo te papa na combien opesaka tika yo moto akalikili na makambo nyonso balamelo ndunda balamelo soso ebiso ezwa combien par rapport ya conjoncture ndenge eza nde napesela ye mara so na bimwasi na nga napesa baza toaka biso mibale napeso 15 000 francs 15 000 francs ata bo tutoni toseka faci beto non na 15 000 francs eza biloko ba 2 000 francs eza ba 3 000 francs lo ni a 2 000 francs 15 000 francs te makala kuta 500 francs eza na bon na pétrole lamba biloko 15 000 francs na so lobby emso so na wa accompagner emso c'est que fona so na mbongo ba dive o accompagner mais biloko na biso wana to roli yango il y a 15 000 bolie de boyo kanga nanu tozoki nanu na ba réseaux sociaux que biso ni sur la Android non oui la Android compte ba Facebook awa ba Instagram awa donc voilà par rapport à rythme et à réseaux sociaux commeeli vraiment mona mi ba la pote ba mo sara na ba fie belé na réseaux sociaux on est sur boyebi normalement et belé ma ba la passe ba mo sara na mi ba na réseaux sociaux posate ora mo ba donc biso ni sto sara de non toni tomi sara ni sana na ebiti so lo mi bien pour lingalo et mo ezara mabe makasi donc réseaux sociaux pour na bino réseaux sociaux ne bande kota na makambo ne bolingo pe kota na réseaux sociaux mara eza mabeto malam mara na kati maloba te moni réseaux sociaux ka moko internet yo ela mabala musu na internet ezo koma na ba réalité bien sûr alingi mutu na internet na Facebook andeza na messenger papa pesanga numéro na WhatsApp apesi lisolo pa obala ote papa en réalité mobile pas kitiki ni peut pas abali pe moi pas mati mikili ezali sikondo lobi bon est-ce que yo pena bo vivre pena bo lingwa à distance que tu mo pena mikili lingi bo mona na kate oza ba bibi bisama bendi no maloba pa bandeko na ngalo babu omoni lelo ba petit na so akini ba mo benga ba séjour ya ba mibala poto mobile mo poto ye azana mo simo na poto mo ikena akini amoni ke na zwa oyo mabe nazana petit moko mo na nganyo soto vivre on a ye comprendre omoni okoko sana atikelo ka cuisine msuku shambo na tikela ko ngote shambo na bozala ka subuza azwa shambo na kanga ngo tikela ko ka espace à salon yo monaki naina ozaki témoin nana ebelo na ye on ba likambo ozo préciser nazana ebele na yebi na bana kin oyo batimba te msu mobala na lakaki ka ti suka tono kino jamais omoni na kisasa lelo biso to ba fia lelo ba komo kopesa bolingo na calcul to calculer nayebi que par rapport à vitesse oui nayebi que yo okende oui oyo zokende so ngana peso corps pe am esprit na kanyo sta peso babilo yo opese corps pe am esprit ya mais na suite ngana bénéficier na part na yo mais yo zo zo na kina omoni makambo akosi jo azala na kina papa e bongo so na kina na jote Choco. So na jote. Choco. Le problème c'est quoi? Choco. Oh papa. Mais moi c'est moi. Le problème c'est quoi? Keba libaya mundu ezalata lo moko te na bois na libaya pembe ha. Baba ko ba cercle ya bois noir. Jamais. C'est pas pour donner cercle noir. Ba kunda ona na ba cercle wana. Hein? Et pesaka.
ntango ozoba mobali ya poto réseau social eza boye bana baopesa limero na tiktok na youtube na facebook apesi limero na moi c'est libala okozala era nyonso kaka atutaka je suis marié 25 ans de mariage comme vous me voyez moi on a 23 ans bon c'est un licencié donc mariage et c'est le moko na ota pe lo belango l'émission mombo na salaka libala eza likambo ya compréhension vous comprendre ko ganga non na zo expliquer po yo balate na mdel lo na ndimto ko balo vous comprendre comme tani ba calculer biloko na bala meka ba déception na basi yo ndo banda moi banda pamba te le problème c'est quoi moi si na mobile faut bazala na dialogue ce qui m'a semblé respect na considération dialogue à partir de dialogue il y a même respect na considération tant moi si dans mobile ba partager ba na bon moko ba na secrété mobile na yebi que moi si na par exemple ça na théâtre moi si na par exemple ça na rabo mobile ça na confiance ya moi si na ye ata moni moi si dans les réseaux sociaux en sola mobali elobele lote po ebike mwasi nanga asana makamune o ya salaka oyo kopesa na monga AVC était et pesa nga pe tension te mais so bon mobali akomo surveiller téléphone à mwasi c'est que azandumba makasi azakapuba c'est là na muté makasi azamobulu na likomo kwa impossible oui mais bali ba comme système otamba na ba double sim yana ba terme beleze na to ke no malembe mobali omoni moyibi alingate bayi alingate mais biso basi yokana nu biso basi to zalaka eso bike mo selinga makasi moi c'est personne lingi openda corps âme esprit attends temps ça buzo ba je te dis vrai moi c'est personne je peux si bolingo on peut si affection on peut si tendresse na ndako peut-être que mobali na pesa ninga mbongo apesa ngambongo salaire ngambo na zwango si ko so azangi non soutenir ye pour apesaka à 100% parce que pe abalanga apesa ngone c'est différent dans le soto so beta moi sur les réseaux sociaux o abalité a ça makambo toi tu moi so vendre ça dans libala c'est différent ezaka de tingana ça so c'est na libala ti na za ndumba c'est biso allez yo vous êtes les ce que qualité c'est aux enfants na kina lelo on a 13 ans lopangu on a 13 ans ba petite ça ba ka to ba lingala ko na age no ba ninga bana banda ko mabala yo lukani wana confus ba lati pardon na atoke na 4e primaire ya lelo okuta mwana za vierge azati bazali 4e primaire bazali ya wana kosi bazali comprendre ote mais bazali okaba mwana likolo ya kozanga de ponce c'est ça nexina za pareil fona soit chaque ya mwana na ngai wabe bate lelo zela na ndenga vrai mwana 4e primaire là ça dépend il y a classe ndenge bakotela ki bon nexina bébé na za na 11 ans asa déjà na 6e oh ezala ba âge belé ezala ba catégorie ba âge belé na 4e primaire on attend un peu barrage il y a été dans le catégorie barrage parce que mususu par exemple en difficulté bakataki azeli 2 ans 3 ans abandi mususu pe abandi akotanga azane zoba a doublé 3 azo doublé ta 6 fois mususu pe atanga na doublé na été azo ko avancer le quoi tesna katembo yebo na doublé na été est-ce que ozomona naloba omoni basi ezana basi ya malamu baza eza pe na mibala malamu baza on a lobby bien comprendre dans sens na naloba vie eza compliqué ngana ko pesa exemple ya ser na biso mobe ona yebi pour akotanga komote poza mama TV azana mobali ne bana vivre na ye
ah ba vie ba pasi a supporter mobali babalana to babalani bakomi ndako moko mobali ya salaire asala ani apesa mwasi ba vivaka après des années moi si jour moko ya bisaye dimanche après église to beta tour na bana babeti tour mutuka wapi toke pompage baki pompage bakoti na pompage tokota bakoti amoni bato opesa mwasi mote ya mère na pompage famille ezala atoni bakoma be mwasi ebisi omoni bambongo opesa ndo opesa nga $400 pango mpona provision basala balikile bakarte fruit ya temps oyo nyonso tosala omoi lupango tokoti ya lupango na yo mobala yanga na ndenge abengweka na bambongo oyo opesanga oyo etikala wana yo nosolo ekasi posa bobanda pesa mwasi 8000 te ya wenge silisa omoi mwasi apesa mwasi 8000 te alobaki mobala apesa merci mobala fuka meli mais bande kwa mwasi na mama mwasi to bayoki ka bongo oza zoba ya lupangu na yo falo cha kombo na yo bakoki te baiti na ndako na mobile ofinga mobile mais famille lo baraka capable osomba lupangu te mwana biso asali okoma papa lupangu mais babosani ke mbongo aneza ya nani mbongo eza ya mobali mais tellement mobali eza mayele te ya kogere mbongo na ye mwasi agerele ye azwi kombo atie ya yo mais eza na basi mosusu neti ngai bono mobali aza mayele te na mbongo mpe mobali ateleke na salaire na ye so na mina somba lupango na bambongo na ba ekoka te popesa mwasi mbongo wenje wana aopesa mpa mwasi popesa oui mais yo osala ngo te omoni mama wana obike abeti histoire kitoko mais yo osala ngo te mais ngai na osala na pa na ngana osala nzamba pambo na ye yo osala ngo te boma mbalo ba 8000 francs chaque jour na kishasa le dollar ekomi déjà na 18 yo osala ngo na lupango wana mwasi ndakenda ozwa mbongo kuna kenda ozwa te mais amona kaka ekoka ta sepela ki lupango wana na komi nini mbongo wanda kwa zwa bongo so eza kimbanteke na suka kuna kote bato bakenda bongo so na ngunja ba 3000 francs bongo so na ngunja ba kuna kote batongana bah oui eza côté eza ba parti opeza banda mweza moins cher oui net biso so bimi na cité awa tota non ka Minerval non ya mona moko par exemple Merdi Mbala aza déjà na 4e déjà azo kende bientôt là azo kende ko présenter Minerval les a déjà na ba 150 ba 160 bon yo zo ke ko zwa ndaku mbongo ndaku ozo ke ko zwa 10000 francs peu ozo ta ndaku ngo chambre salon mbongo ndaku ozo kende ko zwa bébé, moi on a rencontré de reçoit 10 000 francs transport OK aller-retour bon et si nous sur la moto oh comme ça la ndaku ils ont pesé même pas so de chest to par exemple ndaku mona na locataire à $130 ndaku mona locataire à $130 so na ndanga na $130 mais 130 so ça na bana 6 $130 atanga so angwa yanga nango obakisa musuli ko na ngo toka yango nde asala ngo moko na bi misuti na bi oui parce que ça combien de porte poto ba to ça calcul to ça le calcul là siko papa bazala siko ba futa ke $100 par mois c'est que faut bana tu ba kufa na bango ba futa $100 afuta la ndaku te non ba futa $100 akati te keke ne mususu ke etika na libanda poto yebi ke ba papa biso lelo ba futa ke par exemple salaire des acadés $50 $100 ezala na place etika ça 50 ya kana ndaku 120 000 francs ba futa nyoso ne ya ndaku poto ça ka na malamu bien so ba ina ba ko gérer te yenga mise $130 na biso eza bato mise te ke 120 $50 mais nanda kuna baliaka mais nous avons est-ce que rolinga moi si na yo a débrouiller rapé ozu pe mbongo pisa ateka parce que bali musu balinga rapé moi bi ezali bali musu balinga te mais nanda kwa na mbongo malonga te ezali basi musu ko débrouiller mais na sima o débrouiller wana ko mi ko déconner
akoti balikelemba akoti moziki na simane komi avivana Joana te moziki nyos tout nete biso na cours de grand makambo wana ezala te te presque moziki nyos ezala dans la à part ça omo teka na gambela bato balinganaka wateka na koet balingana bastoso baa bandumba te eloko bosana na yango wana eza réception basa malamba de la presse ezala nano matérialiste baebele baebele papa pesanga tano 5 minutes na pesa biso na cours de grand na cours de grand et pas maman Nathalie Seya likelemba to sali nango 20 ans buzobe zate ba parents ba permetaka to sala ngo ba bodon ba mibali ba permetaka to sala ngo parce que buzobe zala raté 20 ans au monde to sala boye boza bo tambola ta 5 mutamtola mutema na ye mutamtola comportement l'éducation à famille l'éducation uta na famille moi ça zala ndumba moi ça jamais ya tika babaka bota boka pilipili ezali boka pilipili tomate eza ya tomate wana nyonso eza makambo mosusu éducation ezaka moto na éducation na ndako na bango ozo comprendre mwasi ya ndumba akotamba mpena mwasi ya ndumba ta otika osalaki ndumba ta mokomo te ezali esalamaka emonanaka mobali mosusu aza bakamarade bainfluensaka ye na bar na boîte alinga basi ya ndumba alingaka te mabimaka na ye ntango mwasi ayebiki mobali nanga abimaka azala mobulu te est ce que apese confiance te mobali asoka ye te na 1000 francs mwasi aboya te abiki mobali nanga ntango azwaka ayaka nango mobali nanga ndenge abimaka akendaka loisir mpo aza motu toza bato fo mpo tomisepelisaka eteke so oza marie nde obimaka te omelaka te ose poinse kaka parce que je suis marié non mo bimo zu mu pepe mais yo mo zo ebake naza marié eloko tolata c'est là na ok malem pourquoi pas na tiko na ndako ba biso pourquoi pas eloko tolata oyo ezana na synonyme ya oza fidélité ezana na kati ya motema bomo bakisi mo bakisi sona pas mo liko ezana bag ya fiancé yanga nde kutunde ni nango longwe Pierre nango longwe yango tikali zo comprendre libala ya synonyme te ke so bala ki to mutalati alliance daza fidélité ozo comprendre fidélité za na kati ya motema moi si muso omona avana ba camarade na ba wamela masanga mais ataka kolinga ta sala buzo ba libanda te mais na moi oyo o biso to yebi to tanga kombo te mo lobi aiza TV iputa ba roba milai ba fula na bible ba grandumba ya ba grandumba ya tika moi ça na plusieurs fois mais na histoire tout le monde jamais fille moi ça na plusieurs hommes ezalaki biso to on est dans la logique ngana kobala yo premier bureau deuxième bureau troisième bureau est-ce que yo moi si ozwa biso ba melo sangisi biso melo olobi bien que ceux qui ont balié bon mutu so ça célibataire même si so bali premier bureau deuxième et ça oui bon généralement peut bien so yeba pesa mo 8000 francs wende mais clairement ça c'est deuxième bureau abandano ka bula 4000 francs pesa ba 15 000 non pesa par rapport à retourner sur la deuxième fois bo ka balike le manambo ba pesa ba mais oui moi ça va profiter sali wenza 8000 maman ça ça le lot celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel na mbonga wenze oui biso ba papa belé ba yebi ke passer le lot ba profiter exemple yo pe yo kananu exemple yo pe si awa télévision c'est bon OK exemple yo pe si awa exemple ni yo pe si olobi mwasi asombi lupangu na mbongo mobala pesaka ye ya wenje somba wenje zaki te lupangu non somba nani malinga somba lupangu na ba papier non soki abomba kite ntango olobi bongo alinga somba lupangu nanga bongo boye azala anoyiba pena mobali mbongo mais anoyiba mbongo te pasi ala ambiance abanda koyiba mbongo mais lelo oyo mpe boye akeyama bongo bakotia mososo andumba te
Donc c'est que moi si monsieur personne zoyi balé mobile monsieur ça va femme sage. Voilà, femme sage bâtit sa maison. Oh le blanc maître et soki mobali azokoka kolezwa responsabilité ndako te mama osamsani eza basi oh makasi kota ba bébé omoni basi moto ba tendresse ebele so combien de basi so bazala okufika wana na omemi bala na poto omemi bala na poto ombelatekisa basi makala mama biso ebisa abimwala ngai kolinga mobala basi te zala kati bino te omoni maître Emery Badibanga abisanga abinushka omoni biso mibali maître Emery Badibanga maître avocat moi makasi donc ndenge ozana surtout yo tolinga ko escroquer basi so zwi problème bengaka maître Emery Badibanga asambela yo asambela kitoko wana mutu omoni basalelo trop matérialiste eza totiaka exemple mo normal omenaka mibali trop kindumbaliste so na bali soki ndeko nanga te napesi exemple soki ndeko nanga ayekofanda na ndako na biso esimba te aolingani ka ndeko ne moto ya kofanda te ça dépend nga ndako nanga na bato ebele eza bandeko na yo na bainosa seke baa barelation na yo ya mobali seke bacoopéranafantisa barelation basemeki na nga na fantisa bango na ndako babi ndako eyambaka bapaya ndako libamboli basi balingaakoya te nzobologie bogiro ndeni nga naza na vie ozala omoni mwasi na ye to bazala na kisheri mwasi ne akanga bandeko ne basuki mais to bakoma ndako moko mwasi alati po ya libala mobali atikela leki ne mbongo pa mwasi mpo bafuta minengo to leki na biseki baobengana minengo yango bala futa minengo te mobali akamwa o nga apesa mo no apesa te mokolo ayebisa mwasi na ye c'est bon, ok, Moussala. On a penja. On a 10 sur 10. Batou baoya, moi bakitso. Bakitso yo na sa na ngana salo surprise mais tellement 18 ans na zu retard bon ba yete. Moi bakitso to binson libanda. Baoyi la biso salo bakitsi mususu. Ngam na lobby na yo. Yo kama abi bakitso wana lobby et pas ba mama. Yo kama simba moté. On a déjà qu'on a la carte nous bakitso changer. Yo yebi idée na ngate mais pas la kaki ala kaki déjà c'est yo yebi tenga na changer ba la kaki ba kiti mobali na changer eza la proposition donc ba sengaka ke a eloko ko se ba la ngoni soute et pas ba mama ça beso sukinga na singa pas ba mama ko sengaka c'est bon yo no ko senga ce ko yebi singa no ko senga ke yo mais na zaka c'est la tango lo boso na ba kiti nene so o moni pene so bi ba ko na lobby ke ke pas mama na biso ya mo monike na ba na noko chassa loso soki pe ba kepa ba lekine ezala go mais soki ba loso ne kepa ba mama mokomaka pona nga net pona ngai nayebi ke mwana mwasi soki abali famille mwasi ezalaka na moi ampleur par rapport ya moi famille mobali ndako na kende bongo ezalana mibali mususu oyo balingaka pe famille mwasi et ya famille na epesa nini ezali baza ko accepter tous les deux cas mais ça la famille mususu tous les deux cas baza ko accepter même pas au moins moi ça lobi ke nga il faut bande ko nga bavanda mobala lobi ke nga pe faut bande ko nga bavanda donc poto ça la bien biso mibale photos za biso mibale Thérèse à naître voilà si on va robio mobali wana dictateur netinga sona na posa ba leki na nga ba ya yo lobi na nga ya yo pe ba ya mais c'est total ndako oza likolo nga na ça c'est okoko ça le côté que ça au contacter nga oui parce que ngane mnatika la ndako yo ke la musala oui ce qui est simplement normal c'est simplement normal je vis chez nous nazu musala na musala na bali yo même sous pas na biso to na difficulté moko nazu ndako mo ya 3 chambres ngano to s'occuper na chambre moko maman n'a pas eu chambre moko balek na zupe même sous ndako wana mso ngapwe comme na ba do futa ngo mais na molo ke na futa ngo tous ana ba ndeko nga yo ko yango lobi te et yo loko kanga mama biso ndoki mais oui normalement rapport ndoko libale singa ra bine mo ga boza parce que eza na ba okilo mususu to mona ngo to za ba to kotika na mwa banzela wana et ana ba okilo mususu libanda boza bien
boko ma place moko moni lokwa ke yone mutoko modondwa penza na bomengo abi aola kisani mama nanga sobi mukolo abana ye na fude la renda kwa ye ba mama bangala balinga bana ba makasi oui ba ozo bena bokiri mo mongala pele ezala ka mona ke okena mona la presse na kati no maloba te omoni sur le mariage eza yango baki na mariage il faut moi so mbaye bazala na dialogue normal en plus na mariage ndenge za bongo so bato ni balibani balingani bazé sika moko soki bato misusu baye ekota mbutu mbutu bino bazala misusu na loi na bino botina ndako na bino papa lobi bon nganda ku porte na nganda ko kangamaka 20h to 22h soit songa na koti bato so ba koti bukangeli nga porte siko ngana ina leki na nga mwasi wana azalaka kayebi ke ngana kanga ndaku 23h par exemple 22h mais à 0h 2h abeti porte kama mobali na ngabe bona tele na fungoleli e porte akoti alali asala yango chaque jour so yebisanga muto abongo ayeko luka trouble na foyer nanga to ayeko bongisa trouble ke po leki ayeko bebisa et ndenge bo na famille mobali soki zela na sisite soki leki ya mobali netinga nga na fanya basemeki na nge beto sala nga basemeki na nga na pesi mimi katembo bisika za bambote bele mwati ya pembe mwati ya mbiji tala basemeki na nga bakotela nga mobali na nga tana nasali faute bakotela kango ebi po ani mwasi faut za na secret il faut za na stratégie so kata kai na ngeko ndeko mobali na yo andeko na yo omoto za boto ba débat mais to la place bola moza place sengoza place mabeza place faute pesa yo tango yo ndeko mobali na nga to fai no ndako moko oyeko kabola nga na mobali na nga oyeko bebisa foyer na nga esimba te sibitima olongwa carrément mobali olongola leki ka ya raison bon na ba raison na lobi pe na raison ngot na lobi là vraiment logique eza na kati raison eza mais soki ngai mwasi nde na osana ndenge kimute ya mabe mpona ninga nga lamba fufula liaka nga mona tondaka nga ninga ake baleki na nga nde baliaka famille na nga nde liaka faya mobali te eyaki to te moi je ne peux pas autoriser ça na olinga ngo te mpona vivre ape bongo te epa mono nga na boti mpe esala parce que nga mona na bango en plus mpe nga bana nyonso baza na éducation na nga mpo bayebi ke mama mosusu azala mama moyani mama so fufu olobelaki elo te moni mwana sokokole na malamu aolanda yango sokokole na mabe akolanda mabe moi sikoyo je suis contre pour les femmes babenganaka basemeki je suis contre mpo na bana basi oyo bayaka kobebisa bafamille ya bato parce que mama wana le mosuku mbongo atangisa mwana eyebi place azwa mama le mosusu ateka makala mpo mwana atanga mama yoka mwasi osokanga bokilo ndoki te mama wana le mosusu atia sani ya mapa na bokilo ayaka na ndoki te mais sozoposela mabende ebimisaka ozomona mama wana azalaki ndoki non siko yo bokilo soki oyoki ke mwana oyo aza mpona problème na mwasi na ye koyoka nde litoyi moko te zwa bokilo na yo lokola mwana oyo ya mwasi sikoyo ntango sikoyo mobali wana mwasi wana mama bokilo wana aye atuni mpe moninga na ndenge akimia abi mwana nga apesaki nga rapport tala boye eza nini ayoki ye soki bokilo wana akorépondre na ndenge yaki impolitesse car moi il faut mobali asilika parce que aza mama nasakana na ye te ntango mama bokilo oyo atuni yo te mama tala chéri na nga asalaki boye ezongisaki boye soit leki oyo navandaka na ye azotosa biso te ayaka retard azosala boalingi conseil te mama oyo aza na compréhension ntango ayoki tous les deux matoi avandisa bino nyonso to apesi bino yoka aza na kati te soki mama wana amonaka baarte ya mabe oyo osalaka soki aza mama oyo aza mama boboti azala mutema bomama ayebi ye mpe aza na bana basi akosala mpe erreur quelque part akoya boswana ndenge akimia abongisa mais soki yo mpe mwasi biso mpe basi donc oza deya osalaka baerreur mama bokilo azoyaka na makolo na azopesa conseil ozoyoka te soki mobali azwi karma décision na ye ya kozwa mwasi mosusu libanda ya kosala buzoba mosusu topesa bango foti te parce que yo mpe oza coupable osalaki mabe otosaki te orespectaki te c'est ça ozomona mariage nde eza boza baréalité ebele
mais oh yo siko yo ye nango oyo opesa ba 8000 francs de na lingi yango te bon mobali so avant bala il faut se préparer vous comprendre surtout dans les réseaux sociaux olingi mwasi na réseaux sociaux po nyokola ete tika bana so ba nyokola biso na biso bazolinga vraiment sukotangaka mingi te bamoko komi kotisa na réseaux sociaux esko mama oza na ndako ya libala pene na papa akenda ni mosala mwana no nyonso kaka taka mikolo koma biso na biso basi na basi kobenga babebe bashue bakamane tozokusu na réseaux poto réseaux sociaux bebisi mambo ebele na ntango akala ezalaka boye bana classe bakendaka boye kotanga na zamba moko boye bakendaka boye moye lelo tu omona ona réseaux sociaux tu obeta google ozwi yango bana baotanga subi te bana o azwi 80% 70% eno intelligence na ete par rapport bana bandokenda bakai baoluka place mo batanga loso toke baekola badanger neti bamotema pinko balise bosangano balobetani ya danger se lelo baobeta yango meza nango lelo bana wana eza nango kaka baobeta yango atalika betika google likambo bomba mo azwi réponse nango réseaux sociaux ebomi makambo ebele sikoyo bebomi makambo ebele bato mosusu baomona ngo ebongisi makambo ebele parce que bato ebele baliaka ye mosusu mpe ka na réseaux sociaux ntango ozolobaka ebongi makambo te na domaine mosusu mais na domaine mosusu ebongisi na domaine mosusu ebebisi nakotyaka leo neti mpe bale nakotyaka leo mpe neti bale nde ekoma boye o video par rapport ya bale ya kala na bala lelo anesema na match ya Léopard penalty bimaka neti wana penalty na biso wana arbitre na faut ba sanctionner aboyi ba vidéo na biso faut ba sanctionner arbitre wana comprendre lelo e facilita kala ndenge zalaka na kala po biso to kopeta maboko na joko na biso ndai ba Samuel Eto'o ba osala danger lelo na Afrique mais bana niveau ndai été très bien ba droit ba joueur nyonso ba bibi na Afrique ti lelo ndai bana cha 9 biona ti lelo joueur moko alongola ngote mais akufi pauvre papa tchepe makambo bale tolobela makambo internet excusez-moi na sisi tera toloba makambo match toloba makambo bale te par rapport ya makambo nyonso totalini bale eke maman lelo o likambo balandeli onsko ye acha 9 bien na ba série ya babi ya pasi mais tant facilité lelo neti lelo ko motana ba match ko mi ya mo bakati Jésus-Christ OK mais la mai mais tant ka les super minute op match pe su courir na téléphone bo pe kana réseaux sociaux ezo sunga biso PM su tout na bezo sunga ba domaine muso ezo sunga pe ba domaine en tout cas ba maman o mele ti pe basi ko mama muso mo be ala lelo na Google yala ne maman Google ba bige moi si faut akena mobali boye yimba mo ala leki na mba mo boye badloko banoza nakala we badloko yakalezaka mobali ya mofazo atanga sukola pe bilama mobala ba beke basa leo bakoba pe shero ke na musala jour ozaka na pause yo mdu folamba mais normalement yo sunga mwasi na yo so sungi mwasi to lambila ndapu no bazama de oui na ba 8000 francs no pesa yo mo kena ho wenje lamba ezana mibali mususu non la limite Gina Taylor en couleur à cause se comporter bongo. Aza pe bongo te. Parce que Gina Taylor en couleur, aza tatika bozo comparer na ba misusu. Simba te, wana mwasi. Yo kaneba. Ezana mibali o bazwaka ba soya ba famille na bango. Le quoi oncle na ngamoko, champion wador. Nzamba Les Rochelle azwaka soya ya famille na ye mwasi na ezala za taibike tongo so etani mwasi ke na musala kapela ke na musala soki madame ndaza na retard aza wana déjà na lamuki déjà fona sala nyonso tout pona ebike bana ba otika biso to sani tozo bima na wabeta lisolo mo biso père série mo père bena lamela alama bena la ndako papa ke wenze asomi nunda mo lisolo mais la walinga nunda ndibate yo kabati ate ba solo betona mbinzo ebi papa ko la mara fufu bo ekene de ta mos kemi so kota skota sko ekene nande mais mobali ala ko se défendre non mobali nga nikela nga bilamba esa nini so da tunya anikela nga bilamba na bana parce que tu viens à la grand prêtre
aida pe mo ma fa to ketika bana na classe aketika bana na classe eza abongisi bana ba bloko na bango batongo wana ndeza ketika bango eza mais ça te que sokola bikini nanga bébé soko silisi lui boso moi ça za malade ko ni gape benga petite sœur noya na yo Ba no na bakati na lobate so bilo ba belle Afrique boso bas le roi banane ba individu mo ba iloko tete so sokola kale so règle so nga na sokola ko kale so nga na belle yo sokola nga kale so ya règle na sokolelo e bon moi ça nini yo ya nyeso sumbi o belle na hôpital nga na ko sokola ngote o kumbongo no ba kangu ba yo no so souffrir boy na na moi si mo boye j'ai na kati na choco c'est là to ke na morgue basi ba ku febele même pas biso basi ba to tika la moto tika la basi ba ku febele bo mbali ba sa ba ma baiser sur moi c'est makangu kutu moi c'est makangu bien na bongo na yo mais so ya beli o mona na te beli ozongi kimie ozongi papa na kati maloba te boyi mibali ba mabe alors salaire à par exemple $500 avec moi ça des cas ou $300 ndaka memi 200 moi ça souffrir mais ceux qui appellent makasi alors mais quand on critique quand moi c'est ndaku wana on simba makamnyoso azo kipe alors moi ke ba ndeko na ye wana pasi na benga ba parole de yaka voilà ceux qui mobile ya belimo moi ça belimba la moko yo aidé so lobi bongo bon mabe mibali bon mabe yo ke ozo pe disabasi o meki anda kwa bénéficier anda kwa na oh bozo pe disabasi makasi azo vanda na ya likanga zo bénéficier ça la mosala ni na posna yeba kaka to na bolingo esengaka tosungana to te il faut tosungana tosungana eza mama no osungana te na bolingo nyonso basungana bien nga souvenir nga moi ça sokolise kaleso jamais yana lobi yana kana bolingo moi ça osungana non moi ça forme mobile ba sale la ngaka moi ça to kumbela moi ça osungana mobile osungana moi c'est kaleso akawu moi c'est ça malade oui nana akawu moi c'est un problème to chauka na clean akawu na chance moi so penda asa malade bobo tate bande ko pe bazate do yo longo na penda mutazaki bande ko papa azala na problème penda na Lubumbashi yo to longo le ko na kini na famille te akana ba master donc apena malade l'hôpital ko nika pe systématique ya onika te to benga ba master ba master ni rasa master oyo c'est les gens oni yo na kangeti ngala za na camarade na famille na ko yate so na 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 boya yo na boya na maman na pasi nani donc yo ningo za na kati za choco c'est moi mbalo il faut pas saler délivrance ya makasi yo ningo za bon wenje 8000 francs yoka yo moko mutu moko soki moi ça na problème au sunga bala boy so ba za 10 c'est que moko kufi so bozaka 10 mboke kufi mboke kufi mobali obima na moi c'est pas mibali makasi c'est là soda baze bele zaka yo même pas baze bele ça dépend bolingo aba na boni yo benoza mama tata fona beto ka babilo moi makasi parce que na boni zo défendre pena bana mibali voilà moi sinon beno bali pena mais aza bien mamlo so bien mais beto ko ngate o gérer to le mo lo mo bo na mo bala ba ko céder facilement ensemble ça ye ensemble c'est toi na raison même pas ce que ça la ngai moi si na esa ngai pour esa na lettre elle mara on me laisse bien o toucher ko point mon bien o toucher point mon ko bien moninga mobali so ekomelinga na olukana lakisa mwasi ayeba mais za obasi ba supporter te na capacité nanga na ko mokene moi 1 mois 2 mais ye 1 mois 2 wana zo koka ngote nzoka tozana ba mama na biso pe o basali saka to okepe pa na bango ba motiver mobali ya okoka te ngana yebi fi waza mobala bala ye po suka na 2 ya okokate a préférer que les libanda pour moto comme c'est 3 4 mais na 3 4 wana ti suka 3 4 nini mais normalement hein ils ont la genre par oui 4 bi 3 4 coups to soki nini 3 4 coups
sikoyo aye kokutana mobali ya libanda mobali ana libanda muta sente ntango sente moi sasazoka na kokomema mobali na nga mpo bamama na basungaka wana basalaka bokoko mpo mobali arenforce to mobali azwa bali siko bazwi babimiso na libala mpo okende mpa mobali oyo ya libanda oyo vorie mo banga bala yo te moke pane po alini mpo ya commission yango bolingo Rebike maman bolingo ba de presse bolingo ezaka soba pourquoi bolingo ezaka soba o mona ke par exemple na bali ministre wana to vandi na biso to za bien donc nazana nyonso no sangelo côté mais mobile nanga na mbeto akokane lo côté asanga ne lo côté azaka soka matika kasili akiti na mais soki na bimili bande na kutani na o azana nga bibana libanda ndelinga to sala no yo bibali banda ko papa maman bolingo c'est pas mon se retrouver non, regardez parce que na préféré na tiki na ngambongo na kebisika na se retrouver. Oui, tout le monde est là bas c'est belé pe boy atiki pe mobala na mbongo make à cause de mutumo basa yo côté. Na lobby ya mo nga lobaka Satan azala moi si. Ah mobali, tika mamwana. Jésus za moi mobali. Satan moi si. Même pas. Na lobby boy. De la prince. Mobali akoba la moi si. Abali moi si. Mobali azana ye azoko makambo te. Oui, tonton azana raison. Tant mobali abali moi si obani légalement. Tant mobali no azoko kate. Il faut luka solution. Premièrement le boso luka solution. Les amis ba biso balinga pe wana solution. So ali solution te c'est que mo ayebi loko, ayebi tina nango. Mais mobali ayebi tina nango ta azana souci. Ah, ndenge ninga na okokate na mbeto na okokate. Aobangati. Donc moi c'est ça bité non on kate boto luka solution bo luka ba koko bo kende na hôpital bo luka solution nyonso. Soki bo luki ba solution ti. Pas une année, 2 ans, 3 ans et simbate mara ata yo moko. Na moi site. Tant nzambe asalaki, asaki nga muto ba sentiment. Nana biloko doto nzambe atindi biso mission. Pasteur Koutou a Saint-Esprit. Tu as une mission. Tu as une mission. Pasteur Koutou a mosala nzambe. Ana Saint-Esprit kati na ye. Mais so moi si moi pousse un peu ben makilandi to ningani pasteur asumu yindam. E bonga biso ba sumu dipambo. Na va malembe. Na va no 3 ans, 4 ans. Na sungio na ba hôpital. Na sungio na bakisa munganga. Etele bénéficier. Sexe. Pour libala SS. Bon bala ça. Bon to bala pour lui. Na soka na quartier D. Eh, matina quartier K. Metele mana ngote. Ezaka la. Etele makate. En tout cas, yebisanga na ndoka kate na et si bate ba sentiment na ba yote. Na suyu ça c'est kaboyo basa li solo l'église ka oh te ifaye bango dans impuissant na suyu na traitement et simité ngapela comme impuissante jamais. Voilà très cher ami internaute quand on a lobaki vraiment toza toujours na sujet na biso ya mabala donc tu bakisa moi titre mususu mabala kilelo ori ndenge to salimo makeye to décortiquer sujet na biso kaka ndenge ezala vraiment depuis que cinquième partie vraiment ekozala donc to like kaka moi commentaire moi partage yango ça va pour tozaza toujours donc na sona bandeko pour to chiter na biso na bande maman Nouchka moi mot de la fin quelques dédicaces vraiment et ça la bien makasi bon mot de la fin na ngeza boye. On a ça un conseil na ba jeune fille, ba jeune maman, ba jeune garçon. Libala, ils loko ba sakana na ngote. Tant yo kuta na mutu na internet, o proposer pour na libala. Ko tcha ba aventure te. Parce que mutu mususu yo proposer, ya zui yango pe na mutema na ya considérer yango. Mais njoka yo oyaki ka po sakana, o jouer l'esprit na Simon Kende. C'est pas normal, c'est pas bien. Et à malamu te biloko ndenge wana donc bandeko basi bandeko mibali ba o to sala ka ngoi photo tika eloko wana to sala ka ngoi lisusu te exemple la papa na biso lisusu ba papa na biso o bazala ke ane na mbongo efa na ngona libeka na bien mais anyoko na mwasi na 8000 francs wenje non ya bien te tango za na mbongo pesa famille bali ya bien tango pe zate ba comprendre que
papa apesaka soki apesi lelo te seke ezangi biso mpe bamama ifo tozala bafemme sage babi femme sage batisa maison ntango oza femme sage otonga ndako nona esengo yateke so bapesi yo mbongo awenje par exemple 20 000 ozwi 20 000 nyonso oke nango na wenje te to bapesi yo 20 000 francs wenje sa wenje 18 000 zwa 2 000 francs tia pembeni po jour mpe papa kozanga osali nini obimisi mpe esungi bon napesi mbote na maître Badi Banga wana avocat ya solo donc ndenge ezala donc problème nyonso ozala nango aosamba mpo na yo yo kuta oya te ka ye moto andoya napesi famille nanga mobimba famille idoma mbote napesi Niclette idoma mbote Angèle Minota mbote napesi Fafa tante de moi-même je t'aime beaucoup sans oublier maman Nicole Kopia ba bisous place aux Ali je salue encore ma fille aînée Tessina Katembo licenciée na ngai je suis fier de toi ma fille na âge na yo oza licencié au sala pe na olia mbongo na donc je suis fier de toi je salue aussi mon mari Katembo Sembo ici Ozali je te salue toi tu es mon meilleur ami tu es mon général sans toi mon boulouvier talaga yo merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup pour notre conseil. Vraiment, on a vu que Bando Rebelle, c'est na moi conseil au PC. Montréal, vraiment, tout on a venant de on a vu sur les sous Balobi, Cynthia, Mampouille, vraiment, autrement dit, Choco. Et au moment de la fête, quelques dédicaces, vraiment, on ça la qui tourne ma casse. Merci beaucoup vraiment de Prince Nabiso, vraiment Maradona Babi. Moi, ça me poussait, hein, Moutoumbe Sala. Beaucoup plus la nagi na pesa conseil na bande ko na biso ya basi vraiment oyo nanu babalité to pe ba mama na biso déjà si bavandi na banda kwa mabala tozo mona les réseaux sociaux et même biso penza marambo belé vu que tozo vivre ba réalité belé donc il y a mabe na malamu bolingo oui okuta na mobile na réseaux sociaux pesa ye motema na yo alingi na ndenge solo bokumbama aza ko s'aventure na yo toza da mikolo to lingaka déjà mobile so azokosa yo oyeba net nga vraiment na oyeba ke mobile vraiment ndenge azo memela ngai vraiment azokosa ngai soit azoluka intérêt moko epa na ngai po lobi asima nzela akende na ye. Il faut tous aller vraiment mikolo, tous aller sage côté wana, to mi pesa ka vraiment ti, que tous mi ponza, on mi pesi motema na suka nango mobali à décevoir yo. Et ça là vraiment ma bé ma casse surtout na ba jeune fille na biso alelo. Réseaux sociaux memi biso ba jeune fille ma bé ma casse. Donc ils ont même après na suka nango, ils ont boa kapé ma bé ma casse. Donc to comme ko se retrouver na liwa même si les réseaux sociaux. Donc to comme ko poser ba art moro boyer, ils ont tenir tie qui est opposé yango pona nini pona réseaux sociaux lelo oyo eyeli biso basali biso bien basali biso réseaux sociaux lelo toza na Kishasa o se retrouve so na mutu aza na poto pe appel vidéo et sali biso quand même bien mais d'autre part sali biso et comme ça biso mabepo to komi ko lingana na réseaux sociaux au moins mobile mususu azo senga yo ke tiens nos vidéos nanu boye natana non ba partir nzoto na yo donc eza lokwa bozo sala rapport moko na musika d'autre part lobby kuno onde ko wana kufaki ndeko wana kuta sala ki boye ezo sala biso vraiment bien te biso ba mama oyo bato bala tozana banda kama bala papa zana na musala azana musala te epekisi yo te oke kolinga mobali banda po anini po papa zangi musala vraiment ezo sunga biso vraiment te attaque bana na nzambe to sungana vraiment nazoki mambangu na opesa bambote na nga beaucoup plus oncle na ngai ya motema babi champion wa Don Nzamba Les Rochelle donc oza vraiment na motema na ngai Fifi Bondo Deli Bondo babi Jeannette Bondo babi bana poto tongo ya bino yango wana famille Mampuya babi papa Mampuya yokanga moko balobi Choco Mampuya Naomi Mampuya mambo Mampuya tampe Mampuya en tout cas na lingi bino ya trop soki na bosani seke na okufa balobi les rois de best Nzambe babi leader atongo papa Popi mobalo aboya lisumu papa aboya tashi na nzoto babi papa ya bana opesa bilengi sans oublier la reine Ninelle
Béton, balobi roi Béton, roi Logembe, princesse Amida, princesse Android. Balobi village ndak nyonso ya bino ya ngwana ba guerrier ba guerreuse ya bino ya ngwana na lingi bino vraiment ya trop ceux qui n'a bossé les sous balobi ceux qui Nathalie honorable Josué Mayele mwana Nzambe. Voilà, merci beaucoup Cynthia. Message, ils ont vraiment partagé. Babi, moi, dans mon bal, on a gâté à basser belé vraiment. Papa, moi, mot de la fin, quelques dédicaces, vraiment. Et on s'en va bien pour nous dire à la prochaine émission, tu as toujours aux andars, donc, balo beza panayo. Merci la parole, Elmara, la courte chambre. Bon, non, le babou, dès que balo baba, il y a malamu bazouaka, il y a mabi babouaka. Pour te dire qu'ils sont en guerre, tu es au lobby. Ezaka juste to opesa conseil. Conseil na on opesa boye. Surtout na biso bi bande kwa mibale to luka pe to bongisa. To luka pe to bongisa. Moi ça za fleur, moi c'est faut lengela ye. Moi c'est faut battre là, il faut protéger nde baloba ke moto amemi maki ya bundakate. Mais bande ona biso pe basi to luka pe to bongisa mo mokie. To bi ke bolingo etambola na mbongo, mais to basé mingi na mbongo te. Total à nos bolingo. Mobala rosa na 100 francs. Yo pour repesa mobali idende ni to comme on a 150 fois 200 francs. Mettons yo moni que to si ça 100 francs wana pour lobby 100 francs monsieur m soupe lobby 100 francs monsieur yité. Au moins que mobala na za incapable moni okende. Lelo bande ko na biso bele bazo telenga na lelo baza libanda bazo bala te ezaka vie ya ba makambo wana. Ki lelo ya mbriye biso te réseaux sociaux ya mbriye biso te. Mutu fois à la maître ya vie aïe bandenga au diriger vie na we. Soko mema ina sentiment okuta pe na sentiment mutu a repérer même sous conseil ozaki na ndako libala peso conseil libande za ku o baloba ke basa ya ndaku bakomi ko vie libanda basa libanda bakomi ko envier ndako moi ça libanda pousser yo bima libanda po ya kota yo to salaire tango simba mutu o baloba kité donc to yeba oyo tozo sala mobali non ezano important linga mobali balobaka ezalaka elengi so balingi donc tango zo engagement na zana mobali na seke na lingi meloba bolingo muso ekoma na linga keka pona mawa na linga keka pona mbongo na linga keka pona sentiment inconvénient yango to omona o mobali wana azalaki ne guna ngate na linga keka msoka Paulo bena ngake to obalana famille pe eyoki ka kombo ya kobalana yango bazui sentiment na balingi to balana mais nzoka ezalaki choix na te eza mabe donc toyeba tosela kibomoto pe toza ba africain to mema ba vin ba mindele te ba sentiment ba mindele to mema te quand on a pesi merci mais basi boza neti ba basi on azana bona plateau boza le roi bango te boza ba basi baza ba exemplaire neka balobaka mbote nanga na pesi na grand prêtre Bozikiala mon vieux na fier na yo fi na mo balata kitoko bogar aspect papa na petit les bozi motema ya mama Fatou asomba vina so akitika kimsire cop moza ya lupango aya sombi lupango donc vieux na ba courage mele to moi déjà chanter manga ici les kamite to kota kitambo to kota partout Ogi Manzambi Panzu Ogiolo Masanga jeune mobile propre élégant ake sous poto ake ko bakisa vienanga souvenir grand prêtre ba yemba yemo ba boaka mon vienga kuna na lelo bakisa te vienanga dukure na kimbango mon vieux grand monsieur Guy Bijou na Angola balobi Leslie Kaluji na Angola Trésor Kapela Ligoza na Angola mon vieux Denzu Kusongi bato nanga nyonso na pesi bino mbote bato balinganga en tant qu'artiste na James Kusongi papa motango na pesi bino mbote o pe balinganga te nga na linga bino kwa mingi numéro na téléphone eza plus 243 89 93 27 767 na bandeli 89 93 27 767 na mukala te WhatsApp na ngwana so bengi ozwanga moko Gina Taylor en couleur mon président fâché Kalombo boyika ya théâtre
napesi moto na bana tu ya Congo a groupe ya kitoko oyo ezopesa makambo les anciens groupe Kizito à Noiret ya paroisse Christ Roi napesi bino moto Choral Mwinda Mosai ya Christ Roi napesi bino moto. Voilà, très cher ami internaute. Boli misana qui s'en monté maman kere mozaka. Merci beaucoup pour la fidélité, merci pour la confiance. Merci pour la conseil, n'a bien de ça ça toujours un millier. Quand moi je remercie et tu auras la boss awa. Bosé Belé, boss Roni, boss live vraiment. Le mec Massaro, sans oublier boss Yannick Malunda, mawana mo sous caméraman na biso en Angleterre voilà. Checking bambote na bino na pisi bambote na batu na nyonso vraiment. Mon vieux Argo Maka na force na Paris. Merci pour le système vraiment. Ça l'a ngabeta na qui c'est au service nga makasi. Système à Léopard sont à gagner to la lara. Mais les bandes bo c'est autorisé. Wana mo lisu mon vieux Sekelembele ya full musique na Marcel wana mbote belé. Wana mo ni famille na nga mialu mobimba. Keren mialu na Allemagne vraiment. Keke de luxe. Sans oublier mon grand frère chéri Tichik mialu na Lyon babi esimbi bo biso za bana Nzambe. Wana mo ni susu leki na nga ya mdazia libele. Sephora mi la Camila et moi ça tonda poil et moi ça pembe bambo tebele pourquoi pas remercier les sous et moi na soura na biso vraiment andi mialo ça la fierté ya famille mialo na pesi bambo te na batu nyonso balinganga na ba obalinganga te vraiment mais la ligne ba commentaire na dino ba émission moi commentaire moi partage parce que awa de amambose kotaki ozaki 4e partie ya mabala na bi 5e partie. Donc on a la bande on a biso na bosete na sima caméra na zaki bongo na mona mobalo so azo filmer vraiment on dirait muta filmara film à Jésus Josué Mbungu wabi azarane respect à so la kitaka vraiment wana mo lisusu mon vieux picho na États-Unis wana tozo ya wana na biki to ya pe na biso to lobango na TV to ya wana mamozo ke kitoko makasi na pesi bambote na base ya Kasavu mobimba base na ngapenda wana moni ba petit na ba dorbi na moni ba Saint-Clair base pourquoi pas na remercier les subisiko ba ko fa vraiment dadu salon dadu ya kolose so li ba 14 kilo wa el maraboye ya rape na force wana go tourner à venir ya ou mana kwa gambe na mona penda salon ils ont les raïs vraiment ba 14 kilo to makas donc to bossa na te partage, commentaire. Yango ça na toujours un millier. Quand on est dans le bar na za millier. À la prochaine émission. Bye. kanisi bola mula yo elekila kangai osali ya kokamodu wa give exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekila kangai give the season what belong to Caesar ya bisolo kumu to pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda